Coucou, salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, vous servir, c'est mon devoir. C'est pourquoi je ne manque pas de venir vous informer. Voilà la famille. Aujourd'hui, c'est déjà le 30, c'est le 30 mai 2024. Nous tendons vers la fin, juste jour J-1 pour que ces mois puissent se terminer. Voilà. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires à toutes les personnes qui sont nées au mois de mai. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. Sous l'atmosphère, kakayaba matanga, tozali sous lelo awa, je crois vidéo obozo mona wana na oche la biso yango. Azali mwana, donc je peux dire mwana mama moyindo oya kufi. Ndeko mwasi obozo mona aza demi-sœur na ye. Selon biso ne ba africain ndenge zalaka mwana ya papa na ye, voilà. Donc mama moindo mobali na ye tango bakabwanaki aza na mwasi mususu abala abota pena bana mwana oyo aza lune ya bana ya papa ya mwana ya mama moindo oyo akufi. Aye ko déplorer sur situation oyo ezolekela na internet oyo ntomonaki ndeko na biso Tendresse Dibinga alekanaki pour dire que maman Moindo abota te wana eza mwana na ye te atika kokosa asala boye te azongisa boye te. En tout cas ndeko mwasi aye ko déplorer. Pourquoi? Parce que tomonaka batu tango mutu azoloba vous savez la famille, le cœur de l'homme c'est pas pour rien baloba ke motema sanduku mitema na biso eza sanduku. Mitema na biso eza esika oyo ebombaka makambu ya minene oyo moto ya mokila koki komona te bobele nzambe oyo alola. Mama na biso moyindo tozo yoka ye ndenge azolela na ba video tozo mona azolela na sepele makasi po lobi na ochela bino video yango boza avant na continuer nano na chana une video yango comme ça to yoka ndenge à s'exprimer penza koyena mama anima kwakala. En tout cas basololi je me suis sentie vraiment à l'aise et puis elle bien meli moi miliki na moi lipa donc ça va parce que douleur eleki makasi to mekano ko ka video yango to mekano ko ka to tala nanu to la nanu audio yango. OK la famille to la nanu audio yango ya mama excusez-moi audio ya mama anima kwakala azo solola na mama na biso moyindo à partir ya Angola. Donc, je sentir que ayoki penza ba conseil pour batu balobi mingi. Eza fin du monde te ayoki penza ba conseil to landango bongo to zonga sima to continuer na analyse na biso to landana no audio o. Linga solo la boelelo poza no ka sumbune ya mwasi na linga solo la boelelo ifoza ndoto makasi ndenge na yebisa ki olobi ke ngana ko pesa o ba million na longolo Angola na memi soki na Jérusalem muto pesa yo kimia ya aka nzamba lo eza na ngate moindo eza makambo nzambe na bana na ye amen okomi tuna ke yo muto sali lisumu to lisumu moko baba para basalaki to lisumu moko yo muto salaki sako yeba obimaki na nani oliaki mbongo ndoki nyongwa nani moindo ngana obengo ka moindo no bengo ya madote poza ndo ya mama abisu ngali ngai penja lelo lo baboye poza no ka sumbune siko moi nzoto moi bien boyo siko yo kokufa siko relation otike na nani ya mwasi ezalaka ezalaka te voilà. Donc voilà, il y a no kwa ebisinga ya wake auti hôpital kosala ba document pona ya nini ba document ya dessin lobi papier moko itikali akokendo kozwa ngo lobi osisa ngo lobi mais ngape na osaka makasi na obunda na kaka wapo mama bazana wango d'accord. Donc peut-être lobi bien avant jeudi ngai na osala effort naza déjà na identité oyo obengaki topusana kilobi d'accord. Ok, d'accord. Makambo te ke o naza inutile. Moindo, oza inutile te na société. Peut-être na misu na biso bato koza inutile. Mais na misu nzambe nzambe yebaki. Il fallait David ayenze mutu akunda yo mais yondo okunda ye ya mwasi. Koza no kisumbune te ponga na ya ofingo pamba na ba émission. Ok ya mwasi. Olokoto yo yaya bazebele ba olokoto ya mwasi.
na ofingo te soki obandika kolela wana nde epianga kanda wana nde omonaka na dasuki na ye kosukolo makasi wana mpe ata oyokana na biso te ya mwasi. D'accord, eza liwa eza nzambe mutu. Voilà. D'accord, ok. Nga aza a plein live awa na sina sololi na ba mama to sa kande na yebisa ki olobi voilà, omeli miliki na lipa na midi na bino basombeli o ngazoza soki ngazoza babenga ngoni ngazoza voilà. Et osomi gazoza ba meli sio meli esili ya lobi soki tokobimisa ko soki mukonini tokundi mwana po tokopesa ka lokumu na nzambe yango na ocho betela batu lisolo na betela ki olobi ke tata moko aperda bana 4 na mwasi na ye na bebe nda tikala ki mutu asuka donc ngala lingi na makambo te ke o naza inutile jote na ya osukolo pona mwana ozalo ka sumbune na lingi oseka boy d'accord, oza sumbunete na yoki nga sepeli kaka oza sumbunete mais soki na yoki kaka o crise o nini wallahi na obosa na kutu ke naza na mwana na morgue ya mwasi bazoyoka yo bamama nyonso. Voilà la grande famille, je crois que tu kolanda audio oyo, ya conversation ya maman nabiso anima kwakala maman lopango na Canada, yena maman nabiso moindo oyo akufeli mwana na ye. Sikoyo ozo sentir pena ata mutu nenga zoloba, ozo sentir que mutu oyo azana peine na mote ye. Donc, ozo sentir pendant comme je disais que mutu oyo azana peine na motema na e pas sezana kata motema. Sikoyo yo ndeko ye kaka moko obandi koloba ke non mama wana mama na ete wana boye bande konanga po nini tolinga ka koluka visibilité ska visibilité zate. Est-ce que atakuta za mama na ete na moment o est-ce que za moment opportun ya koya kolobela makambu oyo? Je ne pense pas que ça moment moko porté à kolobela tango batu baninga mitema ezoki batu tango mitema ezo sala pasi mitema ezo suwa yozo bimsa suma loba ya pasi bo lobi ata mwana ya mama moindo atikali o mwana ya mobali na ya lobi mutu tango zo loba makama loba pasi yo tango yo bakisi susu eza ozo créer nini na kati ya mutu ya ndeko ya mama moindo. La famille toye bandinga humanisme esili biso na mokili bepwani toye bandinga ovanda na batu ko toye bandinga ovanda na batu totika biloko tozo sala yo yaka kolobi bato bamoni ke ya lobaka bangaka te ye kutu ye aza boye super ye boye mais ozo yeba te combien de mitema ozo kozokisa ozo yeba te combien de famille oyo ozo ya koboma to yaka to sali musana biso sali musana oyo esili oke o vandi na yo ke oyeka pour que obanda olobisa batu bana pasi na mwasi ozo mona ko ozo sentir ozo sa live mais abi akoka ko supporter ngote parce que elle sait quand même que non muto akufi aza demi frère na mwana ya mama moindo fisi niki na lobango tande tolba ngo na lingala fisi niki la famille n'a pas la biso ndeko na biso moi si to meka un peu koyokaye comme ça beau s'abonner na MK Mbelu TV officiel to aimer to commenter to partager lien et aussi abiso plaisir ya makasi nzamba pambola biso biskato zali encore une fois de plus ba condoléances na maman famille ya mama moindo nzambe apesa ka kimia kande mama ni makwakala lobi biso batamokili tokoya koloba même mutu o ko pesa kimia ezaka nzambe nzambe ne mutapesa kimia nzambe ne mutataka kimia na mitema bado donc voilà to landa ndeko na biso moi si ameki ko beta moi c'était pena elle est vraiment très fâchée asiliki pena za pena ya kosilika makasi concernant makambu ndeko na biso tendresse dibinga ayaki koloba na kati ya internet. Voilà, suivons. Bisous. Makila weza na donc makila weza na nzoto nyane yango eza ipananga
makila eza na nzoto bernifa mwana moyindo yango wana eza epa nanga donc leki nanga propre mwana papa nanga oyebi ke bolekeli nga na bafaçon mo boye ata bakotaka bavie privé ya bato ata balobelaka bibembe ya bato mais o vraiment bodépasse sikoyo na eloko pome esali vraiment ke nabima na kati ya life oyo na vraiment kosala life nazoimagine motu azoloba nanu ke atikali inutile na monde oyo soit akokufa na ye aomona su sens na ye te sikoyo après aya komona bavideo mobe baofinga ye deja ke kisita abotaka te en fait boluka nini video na ye me nazoloba eloo te po towana mpasi tobatami na kwe na biso me koyoka bino nde bozoloba bapropos na bino ke moyindo ndenge aza wana abotaki bana 7 bana abota mwana kaka moko na papa na biso boye bango lelo